tolinga te Fally aza mwana ya Kofi na musique eza bongo pe etikala bongo po histoire ba changer yango te tango Fally a la CV na ye écoutez-moi un peu les warriors bagolo bo poussa na mukie tango Fally a simba ça la CV na ye tu viens d'où j'étais tel endroit je suis passé par quartier la tête et aujourd'hui Warrior ya Makila metango bandaka les fils de Kofi Olomide. Oui. Il faut que les gens acceptent. Moi, je pense que les gens doivent commencer par respecter Kofi Olomide. Tu ne peux pas dire que tu respectes Fally sans pour autant respecter Kofi Olomide. Ça, c'est faux. Et en plus de cela, vous devez savoir que les histoires qui se passent entre Fally et Kofi Olomide, toza na katite po bango mayebi infinité na bango, tong bayemba ke kachaka balata bilama ndenge moko tozala te. Tong bayemba ka koko balata bilama ndenge moko tozala kate. Alors arrêtez un peu de vous mêler des histoires. Oh boyebi, jeunesse quelque chose caché entre Kofi et Fally. Vous l'ennemi de Fally. C'est vous qui fait que non Fally comme laisser la tête. Oyebi lo ke kamsanga na mona communicateur ya faire moko o bat babenga ki bayamba ke pe na émission. Et dit ba diata atie lettre. Lelo na butu et le matin babengi yo oh pesa face que tu parles de faire rigola babengi yo na plateau pour parler de Fally mais il faut sentir énergie communicateur ya faire rigola il parlait de Fally basali émission il y a à peu près 1 heure dit-on il a parlé de Fally sans pour autant parler de faire rigola mais on est où? Salut Mbote, bonjour à tous les fidèles abonnés de Edoxy TV News. Mbote, bonjour à tous les fidèles abonnés de JK Télévision. Nous voulons parler de la musique. Vous êtes sans doute de connaître que dans notre pays, République démocratique du Congo, il y a des actualités qui règnent tout autour de nos musiciens. Hein? Voilà pourquoi tout fan vraiment na plateau. Tout me capé ko beta li solo na Mbote, bonjour na batutu bolinga biso boza ebele. Serge Babaji qui ba gros bisous na yo, ambassadeur ba gros bisous na yo et Yaya ba gros bisous na yo, ba tout bolinga na DGB apesi bino ba gros bisous, bo continuer ko s'abonner massivement na Edoxy TV na JK Télévision, bo s'abonner, bo sala biso confiance parce que tout ça il a bino misala kitoko en retour, procès na bino vraiment bo s'abonner et ko sala bien, ba femme forte, ba gros bisous na bino et à ma grande famille bino nyo surtout tozara ebele kotanga ba komona bino TV dans les Kamangonga. En tout cas, on a fait bino ba gros bisous, bon continuer pour ça la biso confiance, bon liker, bon partager, bon commenter ba émission et que vous allez bien makasi. Je ne suis pas seule na plateau ya lelo, je suis avec Judith Kalangada de Taïfa, avec elle pour me caper ko beta li solo ya musique. Musique tonito le belani, nous voulons un peu parler sur faire rigola avec Batunaye avec ses poulains, oh ba bengaka ba Gaulois, ba Galiator, bozara ba Gaulois, ba Galiator na ba misusuwana. Vous êtes tellement nombreux au boza bolobe la faire rigola. Pourquoi tu n'es bête à ma solo na bino? Parce que étant que des analystes to fandi to tali de part et d'autre. Tout le monde est vraiment non les Gaulois, bozo sala un peu de trop, comme ko abusé au fait. Ba Gaulois comme ko abusé. Na ndenge ya mabete, on n'a rien contre vous, mais tu n'es un peu to rêver non moral na bino. To me capé ko la musabino pour comprendre que quand vous parlez de faire rigola, pourquoi vous mettez les miniatures et abato mususu? Quand vous parlez de faire rigola, pourquoi vous citez les noms et abato mususu? Parce que bino bo porta garant, il y a kolobé la caca faire rigola. Tant bien même que nous vivions dans un pays démocratique, chacun est libre et rosa la choix naie. Moutunyo sa roponanga la lingina za la chrétien, na za la musulman, na za la athée. Yo ponanga nazala la politique boye nazaboye bino mo porta garant ya kolobela faire rigola. Restez branchés sur faire rigola. Pourquoi vous citez les noms ya bato mususu? Judith Kalanga, bonjour. Bonjour Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Bonjour Naba guerrier ya Edoxy News TV. Bonjour Naba étoile nanga JK TV News. Bonjour na boss de boss FT bipa yozali topesho ba bote et belé tikete zambalola apambola yo. Bonjour na batunyo
nyonso balingaka Jika dada wa taifa la mère des nations tosala ndenge toyokanaki bandeko janvier kala te tokomi déjà bale 17 yaya tolobaki esila te tokobeta 10 tosala nde toyokanaki tobeta 10 toleka tomata na ba 20 ti tokoma na ba 50 esala bien eza lokwa nde bofuta ngati bofuta mosala kitoko na salela bino merci beaucoup ma chérie merci na Fabrice Mande na sima caméra merci na bao balinga ba émission nanga na bao pe balinga émission nanga ete na peso bino ka merci parce que bozala wana atoyo ko tia commentaire ya kitoko c'est ko landinga ato tia mabe c'est ko landi c'est ko sepeli l'émission nanga rien à dire merci beaucoup si j'ai za kitoko mingi merci merci beaucoup ma chérie voilà Jika tolingi un peu to lamusa ba goloa to benga nanu ba goloa ba ya ba tia kiti ba goloa na ba galiator na ba komo amisusu ba tudioso ba lobelaka ferigola ba communicateur ya ferigola ba journaliste na ye o ba fan na ye bo chano kiti bo ya nan to meka pe ko solola eloko nini lekaka na muto ba goloa pour ceux qui likambu ya ba famille mususu ba yokana kate na bango ceux qui okomona ba goloa ba yimbangu ole bazala basé sur ferigola batindika ferigola akoma international lokola to komona ba artiste mususu ba kotanga ka ba kombo na bango libanda mboka bazo tanga ba kombo na bango mais ya ferigola ezotikala na se parce que ba goloa balingi kozala focaliser na ferigola te likambu nini na ba goloa d'abord ba goloa baza na esprit wenge esprit wenge ils oublient que non wenge Jibem Piana Werason, Wenge 4x4. Basala succès à l'époque. Internet et Zalate. Basala succès à l'époque. Musique. Na niveau ya makasi ya ndenge bayaka na ngwasuma nezate. Mais attention, à l'époque kaya kikalawana. Ezana mama moko abando yembaka na munoko na mboka na bango me azala international tchala mwana Elisabeth olimo nepe manakimia. Voilà. Elisabeth Akoufi, média ivoirien le bélier. Elisabeth Akoufi, média gabonaise le bélier. Camerounaise le bélier, nigérienne le bélier partout en Afrique. Elisabeth, elle était internationale. Mais abandon le koyemba na munoko mboka na bango. Pourquoi? Elle a fait succès presque monde entier. Voilà. Ah oui, hein? Azalaki localement. Je parle d'abord d'elle. L'homme Makadi, le même. Akoufi, ba drapeau ya bambo kebele kitapo na l'homme Makadi. Voilà. Parce qu'il était international. Mais aujourd'hui, esprit Wenge Zalara qui est danger, qui n'est pas danger. Qui chante bien, qui ne chante pas. Fara. To finanaka na Congo na biso. Nzoto na nzoto. Mais musique est évoluer. Ezali susu bongo te. Lobi to zena ba téléphone na mbuma lo to koma na Android. Android kutu tele to koma na iPhone 15. Voilà. Pro Max. Simple te. iPhone 15 Pro Max. Lobi li susu iPhone 16 Pro Max c'est ça. Et bima cela veut dire que non 13 est comme à jouer. Le monde évolue. 13 est comme à jouer. Ferego ana mungongo kitoko. Mais nini ezo zangisa Ferego la azala cité parmi les meilleurs en Afrique. Chaque année sondage salemaka comme Ferego les a raté. Mais kamata radio tchana mupanzina yo soit album ya dynastie tcha bando yoka oyoka bachar de poule na zoto. Qu'est-ce qui se passe tout autour de Ferego là, ba fanatique na yo. Ceux qui pona ko finga ba ma ba pa ba ya ba ko ba yi ba ya. Ba les premiers ba champion. Ba yi bango ba finga ba tinda bango ba finga. Matissa prière. Ba makasi. Matissa prière eza matissa na ba pa na ba ma na ba kia na ba ki na ba kio na ba kia. De so balobi matissa prière ba matissa ngo pena na babilo mususu de o sentir nzoto esalo malili o lenga o kokate ba matissa so il faut prier on ba matissa ngo que faire mata niveau international vraiment on ne peut pas nier sondage
Afrique centrale 2024. Fali Poupa number 1. Sondage Afrique centrale. Même les Kofi, les gens Yakala, ils se retrouvent là-bas. Il non subi, il est dedans. Moi à 26 ans. Il est dedans. Ba musicien Afrique mobimba, tozu Afrique ya ba mindele, Afrique oyo ya batu mwindu, to sangisi yango na kisika moko. Ba musicien bazali na ba vie belé na kati ya YouTube, ino subi azana kati. Ezate ki Afrique centrale te, tozu Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Afrique du Sud. Tozu Afrique oyo ya ba mindele o ba banani o Afrique o biso toza ba to changwa kati. Ba musicien africain au bazana ba vie belé ino subi azana kati. Mwana o aucho bima sikolo. Nini sali ke ino sa se retrouver na la place wana. Na sepeli na journaliste moko loba kiboyi. Ino subi akutani na ba grand musicien ya monde. Ino subi akutani na ba Jennifer Lopez face à face boyi. Inosbi azalaki invité spécial. Il y a Jennifer. Mais Inosbi n'a jamais fait du buzz. Les gens qui ont créé l'actualité, ils ont dit non. Il n'y a rien. Mais quand il y a rien, quand il y a quelque chose, le 6 février, concert à Abidjan. Là, on peut parler maintenant. Mais les Gaulois, il y a un concert, il y a le 6 février, il y a une osbi. Na kamati miniature ya mutu mususu eyo sala nini nakati boye sala c'est que na silté eyo ko sala nini internet soki 100 personnes batalio ya basé belé. Mais oui, tuna bato baleka na TV ya biso to sala émission na TV. Na TV so bato batalio ebelé na TV, bato batalio ebelé na TV. Oyambi appelle une émission na yo. Ezala 2 3 4 3 4 à la rigueur ata boba 8. Mais ce qu'on internet, to comme un mot pe na ba 300, to comme un mot pe na ba 400, ba 400 ba 1000 personnes mutu boko bengo à l'extérieur du pays en pété. Après so félicitations. Yaya, comment tu peux vendre l'image y artiste na yo? Vraiment. Comment tu peux les lots ngana zana batoyo soko tali na répertoire nanga ba numéro ya ba ivoirien zebelé na partager ba lion na ba ivoirien. Mais comment mutu ya faire au sale mission na yo ya faire mouké mais batu mususu ebelé ozi fali otie munene faire otie mouké. Donc en quelque sorte vous voulez nous dire que pour vendre faire bien il faudrait que Fali soit là en quelque sorte. Non non. Ça, vous avez beaucoup de faire égola. Bakundi, tikatolo ba vérité. Moi j'aime des Gaulois, mais je vous dis que ba Gaulois bakundi faire égola. Système na bango et fonctionnement kundi faire égola. Voilà. Fonctionnement na bango. En réalité, l'ennemi, c'est vous l'ennemi de Fali. C'est vous qui fait que non Fali comme laisser la tête. Oui, mais lo que comme sanga. Namona communicateur ya faire moko o bat babenga ki bayamba ke pe de mission et dit ba diata atie lettre lelo na butu et le matin babengi yo o pesa face que tu parles de faire égola babengi on a plateau pour parler de Fali mais il faut sentir énergie communicateur ya faire égola il parlait de Fali basali émission et à peu près 1 heure dit-on. Il a parlé de Fali sans pour autant parler de faire égola mais on est où là? Non, il n'est pas communicateur de faire, c'est le porte-parole de Fali Poupa. C'est pas sérieux. Parce que quand il y a bon, il faut pas bien garder porte-parole, il y a Fali Poupa que non. Voilà. Tout le monde est babeti solo mama si babeti solo ya Inosbi tout le cadre de Taïfat. Voilà. Dada Taïfat tout monde babimisi lettre mo boy. Et lettre on est ce qu'on a je n'ai rien à voir.
na fali ebele bato balobela fali ebele ngana ye osala analyse ya na osala ponga na za analyste général na analyse rabilo onyoso andeo ya ozala mama wa taifa tout près de nos na analyse rabilo onyoso na nenga bien na nenga pop na nenga mafinga te mais sikoyo na ke sala analyse en même temps nazo représenter na minicho na benga molobeli njuri na benga kingakati ofandisi kingakati awa po kingakati abanda koloba makambu ya lettre oh edi ba dieta directeur ya victime makomaki non mais allez-y comprendre est-ce que vous doit comprendre makambu ça la tout va comprendre on a la maîtrise ya programme à faire égola non je connais pas merci beaucoup l'année 2023 faire égola saline je connais pas trop je maîtrise pas trop tu ne maîtrises pas trop parce que bazo lobelango pété voilà mais na minute so tuninga année 2023 inosbi asala nini yaya na bando réciter ngo le roi mai na yebso ki abetaki 14 featuring Fabrice Mandena gosi 14 featuring. Donc, moi, je pense qu'il va revoir un peu leur façon de travailler, au fait. Hein? Il y a certains, bango, mais un peu qu'on change de comportement. Mais majorité, ils doivent quand même revoir leur comportement. Parce que j'ai vu passer les patients, les parents que je salue déjà, la TikTok, les musiques qui disent les autres, pourquoi passer à la télé, longtemps, parler à l'artiste, de vendre. Merci beaucoup, merci. Il a fait ça. Merci. Merci. Bozo leka, bozo zwata ko sala ba live sur les gens. Ozo golois, ozo sala live, oche photo ya Fali derrière toi. Et ça publicité. Je sais pas, est-ce que même si tu n'as pas eu la grâce d'aller à l'université ou d'étudier, mais au moins tu auras formation. Tant on a déjà émission Judith Boisa formation on zoa. Non, tu as que jika place sur le baï boisa. Et ça déjà formation. Yo pétant on sala l'émission, au cause pe moi. Na parole wana et suninga pe na vie. Est-ce que au moins est-ce que bango bazoka temps wana parce que moi je pense pas que photo et sa publicité. Merci. Photo et publicité. Ce qu'on ngai na lobela yo te ngana yo to bambanda. Na zui photo na yo na te na sima na ngai. Pona sangoni. C'est no ebelo na sala te alors. Pona sana ngonini. Pona kenango wapi. Pona sanini. D'abord ngana TikTok na zana bitili ya osaba live tenga. TikTok nangeza mingi na lobela makambo ya mwana na ngana sepela ne mingi te makoso. Donc so na sali na che vidéo ezata sur Inosbi na sepeli na ngana che vidéo ya Inosbi pona fungola page uniquement ya Inosbi. Vous comprenez? Na fungola penza page uniquement ya Inosbi. Makambo Inosbi na chaka kuna nyonso Inosbi asala eza mikolo po téléphone nga moko sanini ekufi bientôt na ozongisa ngo même ba live ya Afro Congo na chaka ngo kuna eza na ba place mso ba invité ba tunyo makambo Afro Congo na loba oyo eza émission Afro Congo te jour obengisa nga pona émission Afro Congo na yo répondre yo a obengisa kinga pona loko tel na loba kaka pona oyo mais lelo bagolo et puis nazomona bato baza ba intellectuel Yaya, oyambi mutu, ozoloba makambo pona leader na bino. Qu'est-ce qui se passe? Yaya. Oh, et puis au moins bayambi moi na makelele, tantine Fanny, et boyna makelele to bi ke ya bandal, to bi ke fali na bandal. Tant yo de ya golo olobi makelele, c'est que au moi qui est dans libanga, o lingo. Au petit référence. Au petit référence na ye. Au conseil émission là où tu as cité, au té miniature na ye. Sans oublier, au moni bandal mobimba, bandal mobimba za na mai. So tiki makelele okene ti côté na biso ya baka yao toi na mayo e kabolish bandal na GB ya kalamu ezo ya mbabiso so etondi biso pe côté la biso ya na place moko te bandal eza épargné na mai so ke côté kuna neti ya nani ya lycée bolingani mai eza makelele ya makelele oyo euti côté na biso ya nani ya baka yao oya makelele ye tout ani place wana pesa la pesa bandal so ki boleti ça veut dire que no bandal le bande côté à commune connaît pour et moi épargne bango mais surtout qui tiba côté na biso boy côté oyo ezara épargné na ba mai ezarate alors tant bino bolobaka côté mai côté boy ezaba injurté na sepeli na muto alobaki ndoko baka litika na opambo wa place olobaki olobi to ya to sala analyse sur la musique au fait. C'est
ça. Tout ça l'analyse, tout ça la musique. Et ça le là, Jika Outo le belo moko ba bengi quelque part, ba linga ba tuna mamba foko pourtant bino boyamba ke manga. Intelligence qu'elle est azongi sibino na sujet. En fait, c'est de tofandi a to lobine tingana Jika na minute, on parle sur la musique d'Inosbi par exemple parce qu'elle parle d'Inosbi. Elle va vous dire que Ninga Outi Koloba a sali 14 featuring. En tant que la bino sala ki 2023. Elle est représentée Congo na Belgique, à Betty Musique ainsi de suite. C'est ça au fait. Vous pouvez bien faire 30-40 minutes dans le plateau, parler que de faire rigola. Tu sais, Jika fait rigola dans la musique. Faire rigola à la bandzembo, oh, ko fan de lango 30 minutes on doit décortiquer yango. Oui, bien nzembo ne moko na linga makasi leke boy. Oh, ko fan d'après 30 minutes dans le plateau, parler que de cette chanson là. Dis-moi d'abord, quelle cérémonie extra babengisa fait rigola? C'est pourquoi? Parce que toi faire rigola, en fait, c'est limité à la musique juste pour la voix. Or, la musique, c'est pas seulement la voix, en fait. Bah critiquer. La musique c'est pas la voix. Musique artiste, quand on parle d'un artiste, il faut mettre photo au tiers. Attends les cas qu'on a venu, on a photo. En fait tu es en train de te vendre. Mais bien on a battu mususu bakendaki batie photo na ba ata na ndenga bi ata na ndenga mabe o miteki. Na lobelo mobo, moni na Congo. Na ba chanteur. Toi na bango mibale. Na ndenga mabe bolimbisanga. Na ndenga mabe te. Toi kana bango miba. On a d'après yo hein. Te yoka le d'après ngate toi na lobi bien chanteur bakami balé Ferré na wata. Ouais d'après yo. Na émission vérité. Ferré na wata. Ah voilà d'après yo. Ba musicien ba zebeli. Mais ba chanteur bakami balé Ferré na wata. Mais ba musicien o ba lobi ke ngana poni ndule. Nazokota na ndule. Na bota maki nduliste. Na kokufa nduliste. Ya bazé belé. Nazo exemple 1 mon pao a okufa na scène nduliste. Nezi papa wemba. 67 ans. Nazo bouger na ba jeune lobi na featuring partout. Auto sa featuring na Davido abo finga kiango na débit mais tala ndenge zu en plaire. Congolais to ande nini Congolais to ande. Nana sali featuring challenge anze bonate. Nana sali challenge anze. Biso so to akabu. Et le comment yemba on. Mutolobi mususu lobi ke naza musicien na okufa na ngape musicien. Eza fali. Et non soumis malgré bota mina libota femme. Ya ba musicien maman papa ba yaya ba leki tout. Aza yo wana lelo. Vraiment. Quand on cite des grands, ils n'ont subi parmi les grands. Cérémonie ni we salimaka. Ba ben c'est innocenté. En fait, na ebité stratégie wana oyo équipe ya Fali, équipe ya Kofi, équipe ya Inosbi, ya Fabrigaz, bazo sala. Jusque là ba ta faire ba ko maîtriser ngoto bien comment. Nazo yebate place wana ndesika mayele na ngesukaka. Ya bote ka faire bien s'il vous plaît. Être musicien là. Sangande to sili 2023 boye. Scandale nini no sa sali po koma na liste. Il y a des grands musiciens qui ont l'impact dans la 2023. Vraiment? Nini? Vraiment? Il y a un autre téléméla. Fali a épargné pour Zoba Pembeni. Fali a sous na belle. Ana stade wana ni souté, ana stade bato mayoté, ana stade bato mafingate. En tout cas lettre wana sobo koma kenwa na me conscience. Tozo lo bino to le septembre mo ndambu. Sobo koma kona nenga solo eza ya solo. Baïdara Nzambe te, oui, mais Baïdara Nzambe te. Baïdara Nzambe te, si quelqu'un est né impoli, la vie, Jika, tolinga te, Fali aza mwana ya Kofi na musique, et za bongo petit, la bongo po histoire ba changer ango te. Tango Fali a ça la CV na ye, écoutez-moi un peu les warriors, ba golobo poussa na mukie. Tango Fali a Simba ça la CV na ye. Tu viens d'où? J'étais tel endroit, je suis passé par quartier la tête et aujourd'hui. Wario ya Makila, metango bandaka. Les fils de Kofi Olomide. Oui.
Il faut que les gens acceptent. Moi, je pense que les gens doivent commencer par respecter Koffi Olomide. Tu ne peux pas dire que tu respectes Fally sans pour autant respecter Koffi Olomide. Ça, c'est faux. Et en plus de cela, vous devez savoir que les histoires qui se passent entre Fally et Koffi Olomide, toza na katite pour bango bayebi infinité na bango, tant bayemba ke kachaka balata bilama ndenge moko tozala te. Tant bayemba ka koko balata bilama ndenge moko tozala kate. Alors arrêtez un peu de vous mêler des histoires. Oh boyebi jeunesse nango te. Il y a quelque chose caché entre Koffi et Fally. Et Fally. À part Fally, musicien nini na ba grand chanteuse, il fallait au télématé. Ba grand chanteur. Lokola Sam Chitouana, ba Modogoana. Mais quand Koffi ayoka moi ma bemoko boiton Fally akenda, allez-y comprendre entre ces deux personnes là. Et ana makamka mi balende ba yebi nous autres talibi sauter. Arrêtez un peu de manquer du respect n'a pas lokola Koffi Olomide parce qu'il fallait obénger papa. Ce qui Koffi Olomide atangaka belete abotaka neti ba jeune nyos to babotaka angaza mwana na ye profiter bosala combat ya musique. On comprend? Respectez un peu les venir Fally, vous devez respecter ça. Non. Si vous voulez un peu comme ça la discussion, allez-y discuter dans la musique. C'est ça. Bon le baké Fally a ça la boy. Fally a bêti 3 arénas. Fally a fait ça, Fally a discuter avec la musique. Na sepeli na moi crimoko nanya obeta mikolo. Njora. Bopé ça peut ba programme. Musique qui est bongo. Moi cri wana na osepela na. Musique qui est bongo. Bopé ça peut ba programme. Avec ta pic mais avec eza pic musical. Voilà. Bopé ça peut ba programme. Bino ba pic comme ya ba mama, ya ba papa. Ya biloko katsa nzoto. So na beke njora eloko wana beta ki alobe mabe, eza mabe. Eza lokuta. Alors, il faut pas programme. Il y a une musique qui est bongo, musique sans polémique et zalaté. Musique, alors en fait, restons dans la musique. Ce qui n'est pas que na linga Fally, na otan na mangamba Fally abetaki arena na Londres zaki boye, na France ba menansa ki ngo toza boye. Toza awa. Osala bongo. Tokena na ndenga musique ya Nzambe. Mike ya télé malobi. Stade de Martyrs. Le 27. Moïse pas bi Stade de Martyrs en bêta. Annoncé Arena, Mike Kalambaye déjà. Donc mai 2024, Tozan Arena. Stade des Martyrs, Koutungara, Ozala déjà. Moutalibosa. Mais là, il faut tout discuter dans la musique. On sait déjà. Ils nous savent déjà les 6 déjà février. Na lundi, ba communicateur moro ya fait rigola. Ba leki na TikTok na bango. Oh, qui s'injure à ça, ba tia date. Yé pas sa biso date à règle na ye. Imaginez, la tête. Jésus, Seigneur. Ici là, il n'y a pas de l'eau, hein. Ici il y a des cervelles là. La tête. Seigneur. Pité de merde. La tête. Pité de merde. Non mais ça ne va pas. Tu sais, des fois quand je regarde des histoires comme ça, Jika, ça me fait mal, je te jure. Et puis au monde, bah vie, bah ça permet de faire rigoler, bah kabela, bah bongo, bah soutenir bango, bah pela, bah catch, oh biso to somma na bongo, on a biso moko, boyena boye. Mais au monde, muta bongo a telemi abandiko. Ah le bah kambo isate, mutu neti kisinjo azongi sibino na musique. Alors bi date. Bino boya afingite sikotangwa wa mofinga ono afingaka mais azongi na musique na polémique bino bozo finga mingi bo chape date bolo bato soki bino pe bo ba communicateur ya solo bo créer pe rubrique moko boko tout abordir et pas genre. Cela prouve que vous êtes des vrais communicateurs. Vous qui êtes en privé. Musique. Qu'est-ce que ces règles on voit avec Fally a obéta na akosa la ouverture ya Sali Angote, mais il a été quand même invité, il était là mais il n'a pas joué. On a vu seulement Dadju et Taïk. Il fallait obéta musicalement. Voilà. Bolinga boyata boyela rabiso na bakosa leka to moni kaka Dadju na Taïk. To moni mutu na bino azalaki kaka azota la match et tout. En fait, c'est ça des arguments que vous pouvez parler. Ça. Et là on compte bolinga bozong c'est là qui se dit yango wana. Yo ki doye ça mutu. Donc olongwe musicalement au côté privé. Oh, bango ba jouer kaka na stratégie. Ba jouer kaka na mutu na bino ya royem sabino ke tolinga to beta na biso te mais tolinga ka to lobisa bino ba to lobela ka biso. S'il vous plaît, vous changez TV à l'Ikamango. So bolingi vraiment faire ebola.
parler de Ferregola. Na lingina mona bato batindelanga ba miniature. Na yebi ba komo na kotanga bango te baze belé. Yaya, moto botindelanga ba lien wana. Na lingina mona lien mobimba Ferregola. Voilà. Les noms de Ferregola pèsent quand même. Au monde tozana ba groupe ya batu nyonso na ba groupe de base wana seke na leader ye moko azali kati ya lien na yo soki eza na titre na lokuta kotinda te c'est ça tango zokota ka kuna kya ba effacer ngo lien na yo soko che titre ba cliquer oyo lobi eza yango te ba effacer ya mibeko mokonzi eza na Afro Congo eza ndenge ezala mo to changer eza te tozala honnête yango monaka soki na sala émission ina subi ya kaka ndenge na lobi ndenge kozala na changer le côté. Changeons notre façon de faire des choses, changeons notre façon de voir des choses. Les Gaulois, s'il vous plaît, les Galiators, nous changer un peu de façon, il y a travail, nous sommes encore au début de 2014. Bon, mais un peu qu'on revoir, façon de nous travailler, pas faire rigolo. En tout cas, bon, excusez-moi, si on a ma bête, tu as dit que mon film a mis sur l'émission, il y a ma bête. Mais bon, changez quand même votre façon de travailler, parce que là, vous risquez de faire rigolo, 2024, et que les gars caboyés, si on a parlé comme ça, c'est parce qu'on aime faire rigoler. Oui. On a besoin que nous, en 2024, parmi liste et grand, il y a fait rigoler et apparaître. Toi, on a pas fait rigoler, ça la featuring na bato libanda. C'est ça. C'est ça un peu. Manager a fait rigoler les annales. Problème est un manager. Merci beaucoup. Directeur et la communication a fait rigoler aux alaranani. S'il vous plaît, revoyez un peu votre façon de travailler. J'ai quelques dédicaces, tout comme vraiment on n'a pas insulté, tu réveillé conscience ya bagoulois. Bo tombo la nan fait rigola na 2024. Toza na janvier. Bo matisa fait rigola. Soke loko ezate bolobate. Oyeza boloba, c'est plus important. Voilà, tout comme vraiment na souka bandeko na biso. Bon, mais quand peut changer façon de travailler. Si vous voulez parler de faire rigola, bon, t'es qu'à faire rigola. Bon, n'avez que bino moi bata wenge, bon, ebi ba malobe à la mort à la bino. Bon, solo la faire rigola pembe. Bon, solo la faire rigola. Bon, t'es qu'à faire rigola na ba plateforme nyonso. Bino mo zeba to boko tilelo ki kanguye tikala na TikTok. Ki kangu, batu ba sa elango ba challenge. Mais kenda kaka fia. Bokota na ba distraction ya arena, bokota na ba distraction ya ba tsuki nini, c'est pas intéressant. Fabrice Mande, merci pour les images, merci na batu nyonso pour aux occasions ya kota l'émission ko bossa na ko liker te, ko bossa na ko partager les bisoté ko sala biso bien makas. Bye bye.